Et en plus, avec un cœur dessus, avec un cœur... oh, écoute, il s'appelle moi, douleur déjà. Mais nga moko mutu na eu décision wana. Pour na lingi na tala nanu, ceux qui na ko vivre te, ceux qui na tangi combo FGT, ceux qui na ko kufa, ceux qui na beti musique ya FGT. Ama meza bitumbe, lele, meza bitumbe. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Lipate nyoso ezalaka na suka nango. Bakino baloba nini yango esilaka te. Ata matanga kutu esilaka. Po filma Yesu kutu esiladi. Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien sur Boaliwood TV et précisément dans Katazoba, la chronique Intello faite par la gourou de son temple, Eagle Woman, autrement dit la boalisation. Et tozongeli siko la boalisation. Kandinge tobanda obetango na époque, la gourou du temple, Eagle Woman, la maman des aiglons, toujours en place. Avec ce nouveau numéro, on vous revient et parce que il y a à boire et à manger dans ce sujet, toi les à Koinda. Restez branchés, scotchés. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Azalakiawa pembeni nanga esika ke ekaboli nga na ye na mobembo ngako na bovin distance na kati ye na ngambo nga na ngambo tango mosusu soki nakanisi ndengo yo tozalaki azalaki se awa Laura akei na ye alobaki na ngai ya kozonga awozonga te Oh my God. Alors revenons aux choses sérieuses. Mesdames et messieurs, comme nous le savons tous, ça brûle chez les voisins. Du côté des Bana Bovin, ils ont brûlé Makassi entre ING Arena, entre Badat Bassal, entre bureaux, les fans, entre l'artiste et ses engagements, les fanatiques. Il y a une embrouille comme pas possible. Alors, live et Salamaki Lobby, madame la communicatrice, il y a artiste Mboka, à Lobaki Makambo Azaki Nango sur le cœur. Et en tout cas, Togoyo Kayango, biso leo toyeko pakolaka couleur. Maloba ya biso te maloba ya bango biso to peti kaka langi to pakolonga couleur pour to komisa ngo moi et bika mira kala so ba ti couleur i comment moi genre to pesi ngo moi sens to pakolaka maloba na couleur. Alors sans plus tarder tokoyo kaye ndenge a peselaki na live moko ya TikTok. Madame la communicatrice est en train de faire ses adieux et balobi liba le koufi. Ba warrior a songi bazae warrior moka bili ba le kufi e ba warrior soki bazui mona bova ne frakata balinga kuta bimatin onde puku na mutambuti abima kutu te azalaka wana anyonga bien ba warrior so bazui mamba fere alors on va écouter la vidéo et puis moi je vais revenir pour tout pakola couleur. C'est parti, top. Et en plus, avec un cœur dessus, avec un cœur... oh, écoute, il s'appelle moi, douleur déjà. Pour Ato Lobby, Ato Zuis, Paradra Oche, menacé, il y a quand même quelque chose. Atakutu Ekaouki, moi, cicatrice Ezali. Et au sala bien té, to quoi dans souko lobapé, nenge msusu. To souka, to à la place, to zali wana. Moi, Moutarzan ordre pesangate. Laura kobeta musique a fait rete. Laura kotanga komba fait rete. Azate. Mais ngamoko mutu na eu décision wana. Pour na lingi na tala nanu. Soki na ko vivre te. Soki na tangi komba FGT. Soki na ko kufa. Soki na beti musique ya FGT. Donc tu peux savoir un exemple moko ya Ali. Depuis 2007. Ça fait combien d'années maintenant? Ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans. 18 ans. Tout le monde a raté. Tout solo la raté. Na benga raté. Donc Tam suku tu nakachanda kuna ngapi tam swata oche YouTube boye et les 15 me coach ozu moment télécommande pas au longoli. Tu vois? Mais mutu na mutazo ça la vie na ye na côté na ye. Tu vois? Mais nakachanda kuna nga na kobe ta fait rigola. Mais ce qui le fait à autant kombo FG yango ezo tinda.
bato ba se croire adversaire nanga soki yango ezotinda ke bato baza na droit ya kofinga nga mais nga moko mutu na décision wana pona lingi na tala nanu soki na ko vivre te soki na tangi kombo FGT soki na ko kufa soki na beti musique ya FGT. Mama oko kufa na ote soko beti su musique na ete soko tangi su kombo FGT oko kufa na yo te mama oko ya kutu munene matama tala oko koma ngebu moko na koso te soko tangi no kombo FGT oko kufa no te oko ndano pete oko ya mafuta moko obele bayemba tala ndenge na koma ngebu oko koma ngebu moko soko tiki makambo oko pesa nga raison tala madame aya vita tala madame aya vita omona boza na chano photo moni madame aya vita ninga koma ngebu banda tika milimo mabe wana botala madame aya bomoni aya vita ninga koma ngebu la dame avec une écharpe dessus wana la noire là pas la blanche la noire bato bayebi moni madame aya vita ninga koma ngebu banda tika milimo mabe wana ya shetani banda tika shetani moni nga koma ngebu Bozomona. Dans la minute oyo sikoyo madame Ayamvita, je vous transmets mes salutations là où vous êtes. To pesi o raison, nga kuna sina pesa o raison tongo depuis olongwaka. Donc après Ayamvita, c'est maintenant le tour de Laura qui quitte Ferry. Yaya, tokoloba makambo combien de fois tokoloba makambo ndenge nini tokoloba ngo na ndinga nini po boyoka. Na minute madame Ayamvita bravo, to pesi o pena ba raison. Ya ba golo musu ba pesi o raison sikoyo. Ki yango wana madame aya longwa kana ye. Ba pesi o raison makasi na ye moko Laura tindinga zolo ba wana. Boy place avandi abia na comprendre pourquoi aya invita kindaka na ye. Na comprendre pourquoi longwa kana ye. Na minute o Laura place azazo aolo ba aya invita. Sko aya invita place aza na ndimi kuta calculation makamba shetani wana. Donc, ce qui madame Aya akipaka makamboyo na minute place aza nde azo seka. Heureusement kuta longwa na ina ba salité o ya makamba ba chronique à musique. Nde ero avandi pena azo seka. Soka zaki ba jara ba te ba communauté na biso nde afungoli live moko azo seka penza azo lo ba bomoni tango to kenda ki boloba kiti. Bomoni siko bino pe botiki. So ka ba genre ba communauté na biso nda sali live mo wazolo bandingwana o fali aloba zoba ka zoba yaya zoba ka zoba I kata zoba kata prikiti zoba ka zoba kata ye kata zoba ka zoba yaya so zo travailler na zoba atoza maele ndeni ni boko avancer te ko travailler na zoba ata obria kandenge nini soso travailler na zoba bobando tourner ka en rond évolution ozalate tozongeka na makambo tolobaka ki ya beba na kaka na bato na ba manager na ba producteur abeba na ka na bato tango aya vita kendaki o bafingaki mwandambu ba comprenaki ye bazalaki mais belé bafingaki ebele bafingaki aya vita akende na ye pe alakisaka nini Laura ye tango Laura ye sikoyo abando sela biso ba fier lokola zalaka na Taylor abando lakisa biso ba tai omoni makambo ngo za ndeni na communauté na biso so muninga longwe bakomo finga ye yo sikoyo ye kokota wana yo kanza sikoyo yo ndio kobongisa omona sikoyo po Laura yaki na bazel moko avant tout ça, on a vidéo mususu parce que ba extrait ba vidéo wana batindelinga ezebele. Laura yaki na ba zel moko boitango aya invita longo ya yesi ko abi bon ngande siko mutu na ko diriger ba golwa ngande siko mutu na ko konza siko yo bomona ndenge to sala makambu to kenango world to kenango high level to matsaferi gabarit to ko komisa eli ko fali do ngande siko na ko réorganiser makambu. Ayaki na ba excès des ailes mo ya bongo siko na ndenga zo tika poste yango sans ba résultat
nakoseka. Ya pasi eza pasi. Eza pasi. Année aussi, il y aura encore des Gaulois qui vont suivre cet artiste-là. En tout cas, et quand Moussanga Koute, mais nako comprendre vraiment les sous-souké, ba bête bazalaka. Oui, il y a vraiment des bêtes qui existent. Ba bête ya batu bazalaka. S'il y aura encore des gens qui vont suivre Ferry à Néo, après tout ça, en tout cas, ba ngulu ya batu baza. Et ngulu pena ya batu. Alandaka place à poto place à salite obimisi osukoli ya ozonga kawana. Tango aya mvita akoma iko travailler na shetani ndoki mwana bovan. Na yoka lisolo moko babetela lisolo moko ki akutana na Charles Tabu. Okomo travailler na artiste wana na shetani abi opika faut pika penande okomo travailler na ye. Wandi so na yoka. Aya vita kende to umélité aye kolongwa. Comprendre? Alongwe l'aura tendance à côté nager. L'aura tendance à côté le commis avec un cœur meurtri ou avec un cœur poids lourd que je vous annonce ngamoko na zui décision natala soki topesa nani raison te na makambo omoni voiture moteur épaula a tout changé couleur a tout changé ba chauffeur au bandoza na même panne. Vous comprenez? Virus ya carrière na ye eza ye moko shetani. Chor. Virus ya carrière na ye ezalaka ye moko. Yango moni ata changer ba manager, ata changer ba producteur, ata changer bana basi pembeni na ye, ata changer ba communicatrice. Il a toujours les mêmes problèmes. A changé combien de bateaux au cours de 4 ans, 5 ans? A changé combien de producteurs? Lobi na yoki zoba moko azoloba. ING arena bakangi billetterie pour na nini salle na producteur bayokanité. Ils ont problème ya artiste ils ont problème ya salle. Après l'obité ils ont problème ya salle té, ils ont des problèmes ya batu ya one way. One way et loko basali, ils ont professionnel té. Donc ba outi na même langage na live nation, ba yé na même langage na one way. Na ebité mitou batu ezalaka na ba chiffon na kati boye ndenge nini. On dirait bazo bankusu bakotisi na cerveau bato ali bakangi kabosh. Comment beaucoup kotikala les mêmes pendant ba année ils ont changé ba mois ils ont kende bozo tikala les mêmes bozo tikala ba bête kaka ndenge bozalaka na début. Live Nation les mauvais producteurs. Toko koma na biso na one way. Live Nation a sololi mabe. Live Nation mabe. Tozu one way. One way to bandaki na bango festigola. One way moto asama aza bien. One way, one way. Lelo siko e komi faute ya INGT ya fait répéter mais faute ya one way. Ndenge ezalaka faute ya Graal Entertainment, ndenge ezalaka faute ya Sony Music, ezalaki faute ya Live Nation, lelo e komi faute ya one way. Yaya. Ato za zoba ato tanga kasoyo za kizengi makamba boye mutako comprendre ngote shetani oya avandaka na bovan artiste moko ya mboka ye shetani azalaka na faute te parcours ne mobimba banda makambu nyonso mabe ekomelake ezalaka ba producteur ba manager ba communicateur ya azala na problème te. L'aura tendance qui prend ses distances aujourd'hui et rappeler nga mutu moko Alain Mabankou l'écrivain. Silence ya Alain Mabankou depuis erreur 404 na kolongwa ya Laura. Ça dit beaucoup. Comme si baza batu moko basi ba sundola ki déjà ba comprendre ki awe loko ezate mais lokola batia tellement soupe mingi na makambo fere pour ba yoki sa fali mutema pasi omoni yona albaka libala o mutabete la katangwa soki komi ko yinda na kati baloba asute
nazwi mobali boko yoka boko mela mai na tonga nazwi mobali abeti tango agangi asali tapage tango akoti na libala so bakoma obete bankuba koniokola ye balobaka te bata bongo balobaka te ndeni libala ça va ka bongo balobaka te ndenge moko balema banku na balora kutu azwi courage na ye parce que c'en est de trop. Alema banku a tellement clamé ferré pour na kokitisa fali que na minute ata babebani moya koloba na réseaux sociaux te koma asoni ya moni silence ya Alema banku na ndenge Laura longwe parce que Laura na Alema bazaki neti moi tala kaka Laura qui quitte maintenant le navire. Alema banku silence depuis un moment. Ça veut dire beaucoup de choses. Peut-être qu'entre bango ba comment déjà qu'on mijoter en qu'on mijoter qu'on lobadia na cc que en tout cas ça ne va pas en tout cas boye vraiment yango te. Eza na batu mususu. Soka ye ko loba bo lola ye bo zomela ye bo yebisi omoni pundo ponake bimi le chèque olongwe te ochaki munako siko olongwe Laura kuta signé ba loba na ndingwana. Mais ba jara ba Alema banku obetango ka na silence a se retirer dans le calme. Boka moka alimwa ayoka na ate amona na sutendeni aza suna ferite aboisko boya olandeli malobaki okumisa ki yesiko olongwe poani. Do silence ya Alema banku eza déjà lokola kolongwa ya Laura. Surtout que bazako travailler ensemble. Bango mutu baya na one way te Laura Alema banku na nani bango mutu baya na one way pare. Siko lokola one way ezo simba nango te na artiste ipare ba bebani. Ya omoni bendanage ya Laura. Silence ya Alema banku yaya mutu nini ya beba na ka na batu et puis yazala ka bien mutu kanini ba changer ka couleur ba changer ba chauffeur ba changer batu mais ezaka na même problème c'est que problème eza na kati ya voiture bon mon angote problème eza na kati ya voiture ou changer ba peinture ou changer ba nini ou sali ba tôle ou sali pneu ou changer chauffeur wana zo bomelanga mutuka ozui mususu mutuka ezo kufaka ozui ata 10 chauffeur mutuka ezaka na même problème mais il faut tala moteur na yo il faut luka problème na kati ya voiture et le seul problème na kati ya voiture na yeza ye moko shetani mukolo carrière ye moko ndoki kande egla yemba ndoki ya vina yo eza yo esko yemba ndoki ya vina ngai eza yo mais esko ndoki ya vina eza ga ye moko ye moko aboma vina ye moko ndoki ya carrière na ye ezaka ye moko shetani sheta na osepela na nzembo moko héritier watanda ba otosala featuring na mwana mbali moko na mona ekutu nzembo yango se bando leka na trace urbain titre nango moto imewaka moto na kata nzembo sko botanga shetani na bibi na Swahili te mena comprendre que shetani akozika moto imewaka moto parce que ba shetani akozika na nzembo wana wata yembi na komba garçon ngo kiminga ele kadi na trace urbain nzembo wana moto featuring wata salina Joanna moto imewaka moto shetani akozika na olela kumabeka parti wana donc ndoki ya carrière na ye eza ye moko shetani yango moni batutu bayaka wana balembaka bakendaka aya mvita na minute oyo akoma ngebungebu akoma ni à l'aise akoma okende ba forum na ye ba conférence na ye tala musenzi otikala musenzi soko zo travailler na zoba ato oza na ba idée ndenge nini boko avancer kate musenzi ya carrière na ye eza ye moko pomoni ya bongi kaka za l'entouré na ba imbécile na ye wana bakoka na bango ba mongol ba cerveau na bango esimba makambo te ba mongol il faut travailler na ba mongol na ye wana faut travailler kana ba mongol na ye okoki koya te na ba diplôme na yo na ba français na yo na ba savoir na yo pembeni ya moto aboye pi esimbi yango no moni makambo tu batutu ba se retournaka contre ye parce que imaginez motoyer au travail na yo il a donné de son temps il a donné de son énergie d'accord parce que c'est le temps
apesi temps na ye apesi énergie na ye atie crédibilité na ye en jeu parce que yo za moto baje otie affiche olongoli billetterie ba reporter otie salo esimbi te crédibilité ya bato ezozala en jeu batie nyonso wana na disposition na yo ale ozosala sikoyo ke makambo etambola bien te soki moto alongwe atali banombre ya batana na ye ya perdre bane oyo ya perdre mpona zoba moko bo akomprendre makambo te mongol moko cerveau na ye eza ya bana 2 ans esimbaka makambo te lokola mwana moki so bina laisse tu vas te blesser lobi oya osimba susu laisse ne monte pas là-bas tu vas tomber lobi ya remonter susu ata koyi pena moto ebeti na se lobi wana oya remonter ka wana. C'est ça le cerveau ou la cervelle ya bana mike. Cervelle ya bana mike kanga makambo te. Ti akoma kokola nde akomi koyeba. Il y a des gens au monde na 40 ans mais ana cervelle ya mwana 1 an. Ana 50 ans, 30 ans mais ana cervelle ya mwana 3 ans, 4 ans. Il y a des gens comme ça. Et par exemple les musika te ka muto tozotala oyo. Shetani. Yebna na cervelle ya bana 1 an esimba makambo te ayebo comprendre makambo te amona makambo kana ndenge na ye réalité ba yebise yango ya mona makambo kana sens na ye et puis bango bakumisa kango ye moko la communicatrice tango azaki pembe na shetani abanda ko kumisa ngo oui il est quelqu'un de compliqué oui aza moto oui aza très compliqué aza très compliqué vraiment aza compliqué balinga ba komisi la biso compliqué ngo loko la qualité bazo vanter ngo loko la qualité eza qualité te eza nde kizengi to lo ba vérité to benga nyama na kombo na ye eza qualité te balinga siko ba bimisa ngo loko la qualité na ye en tout cas il est quelqu'un de compliqué yebena aza compliqué yebena aza makasi compliqué eza makasi te eza compliqué te eza buzoba bosenzi il n'est pas intelligent shetani. A mongol ana servé là-bas na 2 ans na mutuna ye ya qualité te compliqué est compliqué ayebinde makambo te yango azaka compliqué zoba muta compliqué makambo iso mona muta mayele o compliqué makambo zoba muta compliqué age bazo ça est 2 plus 2 4 il faut même on a ba détour on a ba tournir moko boy après somme bimi 10 2 plus 2 10 zoba kizengi pitanga soi ngana loba abwe pona kana droit na loba na bimisa mbongo na ngana somba ba disque ya shetani wana na bimisa mbongo na ngana somba ba nzembo na ye na futa abonnement na ngana Spotify na yoka ye payant na ndi na longola application ngona utchaka ngo su na téléphone na ngati na yoka su mutu te comprendre na loba boy na droit naza na droit po bino bato boyoka ko ba boende naza na droit ya bambongo na bebisa pona ba CD na banzembo ba téléchargement na droit Alexis la biso to dépenser bambongo to dépenser ba énergie ya kokumisa ye tala ti lelo azaka mutaba erreur 404 na droit na loba shetani bourri kokari na mona zoba ya ajobo ete mona artiste a bovango on dira arata kozala autiste bandeko bana babana autiste en tout cas nzamba sunga bino eza musala munene vraiment vous souffrez beaucoup courage kaka beaucoup de courage eza ko finga te mena mona ko ndira arata kozala autiste parce que cerveau wana ya mai boy na comprendre yango te esimba makambo te et comprendre que loko te Sony musique bapesa biso position Sony te na minute Sony musique aza wapi bwana niveau nini baloba su makambo Sony musique te gra la kenda kabwe bapesa explication te Sony ndenga ke na bike baza asute ba opesa pe explication te aya vita kenda explication malonga baloba te Laura tendance kutu ye moko azaka dia mama ba live ye moko ye komi lobelela na live na ye déjà sinon to yenga pe to ye baté le pourquoi. Donc c'est ça avec lui. Abe banana batou, il n'explique pas pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, il y a eu quoi comme quoi à l'obaraté. Ce qui m'a tué, moi, sali live n'a ya expliqué,
Ah, wana to comprendre. Mais ce qui mouta sa live te, loka ba producteur basala ba live te, ba manager basala ba live te, ekenda ka ndingwana. Siko lokola batu nyonso oya kabwana na bango bazana temps osa ba live te, ba na temps ko s'expliquer te parce que ba mona ki pesa pe important te. Muto lokola live nation, obebani na shetani. Oya ko s'expliquer pourquoi. Aza Michael Jackson te. On comprend na niveau kuti ya Inos Bia akomate. Oya ko s'expliquer pourquoi un grand producteur ndingona une grande maison de production obebani na mwa musenzi lokola shetani oya ko s'expliquer pourquoi baki para na bango te so contre s'il baki na makambo na bango baki landa ba millions na bango. Alors lokola tout ce monde là ba na temps na été il n'a pas son temps pour na ko s'expliquer pour na ba expliquer bino pourquoi to silani yesu kwa zomo na un avantage na ye il peut tout dire sur eux ya mabe pour ba golo na ye ba continuer ko moni saint va continuer à monter mon santo. C'est comme ça qu'il fait. Na se rappeler l'issue na voice moko batinde la kangai. Eric Siar oya couleur musique. Ndenga banda ko tomboki la picasse na téléphone. Keloko bosali eza manque ya professionnalisme. A tomboka on dirait eloko moko boya grave. Mutatinda ka voice wana timba atindi mba moko a supprimer. Po yeba kike bat internet babimisaka. Et puis na ngai na bimisango balelo na yoka voice wana nde na comprendre ke na bia eloko esala ki abeba na ba maison ezaka makambo Eric Siar azo kaganga. Un jour photo lukana no Eric Siar to poser ba question hein? Un jour pena interview na Eric Siar ndenge nini bosuka na projet ya mwana Bovan aoye sabino ba vérité ke wana c'est un con, c'est un imbécile au travailler na état alors ba clair. Donc voilà, l'obézala qui a envie à qui quitter, l'élo aura tendance qui quitte. Jalousie moko eza na ebité. Déjà vous travaillez pour quelqu'un qui ne gagne pas, pour quelqu'un qui n'avance pas, qui ne fait que reculer. Si vous avez jusqu'au jalousie, vous tombez ici dans l'entourage naï. Parce que na makamunyo so lora lobi awa jalousie eza na kati. Alors toyoka une autre partie à vidéo. Pour comprendre niveau de jalousie bakoma eko salela e kakapo azalaka proche na ferry comme si épée sa bango ba diamant alors que rien du tout lui-même il n'a rien azo ko avancer té azo tourner en rond azo ngaka sima chaque année et bozo se jalouser entre bino pona oza pembeni ya etula ya ndengwana bon normal tolanda deuxième partie ya vidéo. On a toujours eu de très bonnes relations. Hein. Je crois que de toute façon, on a tout moulaki dans Takakae. N'endimi même pas que... parce que c'est déjà quelqu'un qui fait confiance difficilement. Tu vois. Donc, n'endimi même pas que à cause de la facilité, tant que nous avons lelo, toi, 2 jours, toi, nini, ça dépend. Parce que, de toute façon, parce que même na ING Bozala été. Quand on a attaqué, on a accès Beki, on a c'est là. Ache, oh, na c'est to bundalelo. Il m'a dit quoi? Abinanga, so lobi boy c'est que obenga yenga ozoki ngate na téléphone to betani maboko to seki donc mais les gens bazaika na bezo bazo partir oka na lobaki ya yebisa bagolwa et pourtant to banaye déjà ko beta na ba bordure ngana ye déjà moi musika izaki ya bata mate na miso batu nyonso to là parce que tout le monde naka to solo laka tout ça on est bien en fait on est bien mais ezape na bato et arrangaka bangote ezape na bato mususu azape na besoin ba on peut ba seka bongo na ndenge ya seka nanga et ezape na bato mususu azana besoin ba sala pe blague wana tala bino bo sakana na monde yo musique hein ezana bato mususu avant di boyo beteli li solo ozo expliquer pe ndo bisie au moins net FG boy FG linga raté muto la sanetike FG za propriété privée na yo o la sanetike yo ndo kangaye ke yaza ya yo bona il n'aime pas ça FG ndaza wana et puis bo solo na mino na ninga normal bozo betaka nsu bozo volonté artiste na bino eleki mais après au mona bokati téléphone boy muto wana bengi demia bondo solo demia petit cas demia moni FG ndaza wana yazalaka boy azalaka en fait avant que solo là c'est comme si c'est lui qui a vécu ça tu vois. Bakabongo baza ebele na mokili. Il faut juste faire attention. Mais tout le temps on a des détails mingité parce que tout ça quand même batou et voilà. Tout ça quand même batou. Batabongo bazé ebele. J'espère que boyoki babetelo lisolo ke mwana Bovan linga boite yepe na tourner ke betela moto moni ya linga boite
aloba te ke kingandi ayebisaki nga ke ye alingaka boye te abandi olobaka ye alingaka boye to ndenge ye bakushaka na ye bazalaka na ye. Donc comprendre que na entourage ya artiste wana eza na bato babomanaka bango na bango mpona baprivilège le simple fait ka ya ozala pembeni na ye nayebaka te epesaka bango nini ni diamant ni or ni palata. Nayebi te congolais anelo mo boye na mutu na ye on dirait batia biso puce moko boye na mutu ya anti valeur. Nayebi te Laura ye apesi bye a claqué porte akei botu na yelo ni na gagner pembeni ya mwana mbali wana omo na bénéficier na loka malonga te ye mo na maboko makasi ya kabara te afulaka batu te abimisaka batu te. Sikoyo kowelela ngo bowelela bozala na pembeni na ye ezaka ka pona kolingela ngo basi na mibali. Je crois bien ezalaka pona yango parce que c'est le seul avantage que tu peux avoir pembeni ya shetani. Azalaka na ye azalaka na artiste wana seki ya moto bapanzeli yo makolo. Le seul avantage bazwaka yango wana parce qu'en terme ya mbongo na ezalaka nango te. Mutu moko takolo baza pembeni na ya se retrouver ba musicien kubuka bata biro ka ndengwana mutu moko bonga pembeni ni azata do ba wela ka ba avantage wana ya olinga basi na kombo na ye oya basi bazolinga mibali na kombo na ye avantage moko pembeni na ye ezalaka te. Laura ye wana longo botuni akena nini azu combien asala bilan lisolo wana azobeta ona lakisi ye beki na ngai yo ta mosusu mpe banda ye koyebisa yo mwende tozosouffrir mpo na yo tolia te ata mwa mike toomona te ngai na babeki na ngai nasalaka makambo na yo me toomona te ozofungwama te peut-être mpe ezalaki na sens wana ocomprendre. Artiste moko akangama fungwamaka te maboko flambo maboko makasi ndenge ya mokie te siko avantage bowela ozala pembeni na ye ezalaka mpona nini andeo ya bavue ezalaka mpona nini mpo bolingela yango basi na bamibali to mpo fali atia bino kake abosaka na master wana ezalaka mpona bongo sino mpona mbongo mpena terme d'argent boye kuna eza te bango bakosomba babiye na bango te ya baconcert baopesa motu baobongisa nani kotravaye na mwana ya bovin eza kolata kaka soni kobebisa crédibilité et puis kokufa kaka na nzala pour rien na kofinga mamo ya buzoba ya pamba lelo pe antika na kotela na Laura lelo est-ce que boyebi ke kofinga o bofinga ka batu bazalaka pembeni ya mwana bovin na ebite Laura ye awa ko travailler akomi ko bima lokola yende mutu aza auteur ya makambo nyonso oyo esimbaka te epai ya artiste wana babosani ke abanda deya kosala makambo ne esimbaka te ava Laura ya ava aya mvita mema ya makambo ne esimbaka nango deja te babosani depuis deja baza kosala na Charles Tabu makambo ne banda nango deya kosimba te epoki wana ba aya mvita baye makambo ne ezosimbaka te aya mvita ke Laura ye makambo ne ezosimbaka te siko bango ole basatakaka na zoba na bango ya shetani bango bayaka kosataki na bato baza na entourage na ye alors que c'est lui le chef nga mokolo entreprise makambo ezotambola bien te bino boye bofingaka bacommunicateur bofingaka bato ye moko moto aza blocage ya makambo na ye balora bafingami ka pamba balora bafingami ka pamba blocage ya makambo na ye eza ye moko vision mokuse professionnalisme eza te sikoyebisanga na minute oyo boke bovisite salle ING bapesi bino date bobimisi affiche bolanse billetterie le 7 tokoma le 7 boye billetterie ebimi te siko na kati wana faute ya Laura ekoki kozala neti na place nini bo expliquer biso nano po ye aza communicatrice faute ya Laura na place wana ekoki kowuta neti wapi parce que producteur na salle nde basolaka troisième personne ezalaka ye moko artiste nalingi capacité au temps nalingi
concert nange ezala boye ezala boye ezala boye. Pourquoi artiste akenda ko visiter salle? A visiter salle pour nini? Pour monat. Et non seulement pour mon salle, c'est pour que à apprécier, à rêver. Pour ce côté na salle au robeta bandade à rêver. Awa ba otonda ti awa. Ngana o mataboui na o salaboui na o kotaboui na o yaboui tango na o chasiko boui ba gangi na pesi. C'est pour rêver. Ou apprécier salle, ou rêver. Oza na image ya eloko ko sala na kati wana. C'est pour ça qu'artiste a visité la salle. C'est que yo visiter salle. Au solina producteur solina salle. Billetterie ezo bimate. Faute ya Laura na kati wana ko zala neti na place nini. Bozala na mpe bato. Na kote la ena mwa ndambo lelo parce que nga na ebiti ba aya invite ba longwa, c'est parce que ye moko mukolo makambo nde azana maelite. Et aujourd'hui c'est le tour de Laura. Tokolo baka bato nyonso ba longwa ba onka baza mabe. Mukolo entreprise ndaza na image ya entreprise na ye. Il faut so image wana a transmettre ngo pa ba collaborateur na ye. So ba otamusa makambo o ndenge ya lingiti, il va les virer. D'accord? Siko yo batutu bayaka bakota aka na vision na oti. Il faut to luka mutu moko foza la mabe na kati wana. Il faut to luka mboma mabe, il faut to luka virus ndeza nani. Charles Tabu esimbati, Aya esimbati, Laura esimbiti. Après Laura nani tsuswa goya. Do yo batutu ba travailler na yo izalaka mukuwa. Ba Christian Ingani wana ba manager ba Christian Ingani. Tu habite quel niveau de compétence nini azana ngome. Bi engagea oyo pe izaka pe na sens ti. Comment quelqu'un peut travailler avec Charles Tabu et puis makambo simbati? Comment? Charles Tabu a collaboré na ba artiste belé na ba François na makambo simbabi. Na tourne eka esimbati. Et lui il est toujours clean. Lui, il fait pas de bêtises. Azaka clean. Na aya vita isimbite. Ye azaka clean. Laura siko ye waki. Azaka clean. Toze la siko oya ko remplacer Laura. Na ebite oya après Laura suka oya susu na fierté wana ki Laura ki bonga siko mutu na ye ko bongsa makambo awa. Baya kaka bongo. Après ba komo sala ba adieu. Bokanga data lelo. Moni carrière mona mbali na 2025. Ce qui est chuté. C'est que l'homme sous ça la mawana. Parce que comme matana ndimite. Carrière ya mwana bova. Na 2025 ce qui a bamba mina mabelete a sili pena silinde ba la coste basila. Na ba seleo na ba babindombe. Ce qui a sili bongote. C'est que l'homme sous ndegoya. Parce que bon espérer même pas qu'il y a aussi la remontade d'amour boye à Romata. Ici qu'à Stade de France ezoya. Ici qu'à Yahweh Rasson à la Mouki. 2025 c'est l'année qui va le clouer. Ce qui a dignité na 2025 c'est que forcément le moko monsus auto yebi kombo na ngote egoya. Parce que c'est tout ce qui lui attend. Et le que zozila izaka wa bamba mamna na mabeli a otia sous date te a obeta sous place moko te. Alors comme un musicien il y a ba événement il y a ba anniversaire. Musicien ya ba mariage carrière ici la bongo atia sous date na potote akomaka mo ba mariage mo ba kermesse ba barbecue moto akitaka ndengo na ti omona nye boko motuna fera kenda wapio ba musicien otokoma kotuna lo ba kenda wapi basalaka pe succès yo za na oli bende tu za pe nzete tu za pe ka plein de musiciens neti bango. Base bele le totuna bakenda wapi akenda wapi akenda wapi ngo tala musicien sila la boyi. Bokanga data lelo 2025 vous allez assister na chute na ye. Aotika la musicien ya ba fête. Après étape ba fête piou moto sila la bongo. Moto sila la bongo. Vous comprenez? Alors prochaine émission, nayoki paraît Charles Tabu na live nation bango mutu bazui we rason. En tout cas soki eza bongo ya solo likama ezoya. Soki eza bongo likama ezoya. Ba obeti sawera
basala minene et puis bazo préparer les wera ba possibilité ba featuring ba bloc belé pour la musique wande na yoki soki eza bongo golo bosana na omona bova déjà héros na ba aventure on so sala o prochainement to lobelango calme ma dossier sko ya wera to vendre lango na ba possibilité nini zali wana. Arrêtez la musique, arrêtez quoi.